nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele bote mingi na bino balandi ya mingi makimango télévision bino baye bomesana solo bongo kolanda biso na mokili mobimba au travers chaîne na bino ya évangélisation médiatique chaîne oyo yaka kopanza sango mosusu te sango ya tata kimbangu mpe sango ya bayindo oyo bali kobunda na four mpe na moulin mpona kotombola likambo ya tata kimbangu ezwa lisusu esika likolo ya bisika nyonso ezali yo bino momo falon ntima na mokolo mwa lelo na kati ya présentation ya lisanga ya mokolo mwa lelo oyo bandeko ya COSEC bazali kosangana solo basalisi point de presse monene awa na kati ya siège national na bango mboka ya Kinshasa esika wapi solo bongo baye kotalisa na biso ba différentes représenter biso ba différentes démarches oyo ezali koregroupe solo lisanga ya COSEC na ntina nini na lutte monene oyo bango bali na yango ya kozongisa solo bongo république démocratique du Congo oyo tokobenga kolongola se oyo ya colonisation ndeko mondele amemela biso mpe kozongisa yango na royaume Congo nde wana ezali solo bongo ba démarche to pe mokumba ya COSEC ali kobunda nous signalons été plus de 100 000 pétitions signées kasi tozali komona ete tozali kobeyema na maponami nde toali kozela gouvernement esika ekota en place po ete ba 100 000 pétitions 100 000 signatures oyo 100 000 signatures pardon oyo bandeko ya COSEC basi bazwi en possession na bango na ba démarche makasi ya kozongisa mboka Congo na royaume avec ka ndenge yango ezalaki na ebandeli yango wana tina ya point de presse ya mokolo mwa lelo ezali bongo présidé pa ya ye moko président yango papa Valeur Mangituka Mambweni ye azali solo bongo na mokumba ya kotalisa na biso ba détail biso na bino elongo totala nano tolanda ndenge nini point de presse yango ezali kolekela pe tokokutana na bango ezali koya mpona interview moko to mibale na ntina ya makambo yango c'est parti. Messieurs, comme vous voyez là, c'est l'histoire de ce que nous sommes, nous, Congolais d'abord en particulier, et Africains en général, encore peuple noir en général, et les peuples du monde entier. C'est-à-dire le Congo que nous vivons aujourd'hui, le 18 décembre 2023, comme vous le savez, tout le monde est dehors pour faire campagne des élections. Pourquoi voulons-nous devenir des politiciens? Moi, j'ai posé cette question à un des candidats. Papa, Olingo comme un politicien pour Nanini. En 2023. Et puis papa lobi Nazo Lukavi. Comprenez toute cette histoire, il y a papa Simon Kimbangu. Ndenge asala kipote biso lelo to comme peuple toza respectueux. Mais malheureusement bazali ko kamba mboka wuto tozoki ba indépendance oyo batikala ko betela biso masolo ote. Comprenez que ceux qui ba masolo oto e baki yango tant que ndaki ba classe par exemple ngai na tang école primaire na ngafani na armée di sali na yoka masolo ote. Na sali oto bande ko benga à l'époque CO cycle d'orientation na Kitambo na terrain à Velodrome na Saint-François na collège Saint-Georges toyoka masolo ote. Nake na collège Bosomi na Njil quartier 4 pour la humanité. Nazui auto benga ki examen d'état. Toyoka ba masolo te. Nake na ISTA pour na bima ingénieur électricien. Toyoka ba masolo te. Cela veut dire que si to botami na ba parents na biso to koli, ba bombeli biso masolo o fale et ça la biso to zala puissant.
mais quelque part il faut na bango te parce que Kolo Masolo Papa Simon Kimbangu alobaka déjà que après indépendance oya ko pesa biso africain ba congolais en particulier ba politicien o ba ko tambusa ba mboka ya Afrique kolanda mana ba indépendance wana ba kozala nanu ba wumbo ya ba mindele wana Papa Simon Kimbangu salobaka yango et tomoni pe yango que depuis 1960 tozwaki papa na biso Kasavubu, tozwaki papa na biso Mobutu, tozwaki papa na biso Kabila le père, tozwaki papa na biso Kabila fils, lelo tozwaki papa na biso Félix Tshisekedi. Ndenge baza bongo, mundele a imposaka bango basala oyo mindele balingi. Et promesse ezalaka nini soko sali o biso tolingi, tokobatela yo na kibokonzi na yo. Soko sali te o biso tolingi, tokobundisa yo pe tokoboma yo. Donc toza bana mikete mais foto betela bana na ndaku masolo oyo. Donc tango tozo kende ko voter ba politicien ya lelo ko banda 1960 to voter bango te po basalela biso. Esengeli to yeba yango parce que soki peuple ayebi te akoy ba pelo ko sate. To voter ba politicien te po basalela biso. Mais bango bayaka nde po basalela bamindele parce que bango nde batiaka bango nesika wana e Papa Kimbangu alobaki ke ekozala bongo ti ekoleka badeseni alobi ntango badeseni ekoleka nde bana nanga bakozwa maturité spirituelle. Donc alobeli maturité intellectuelle te po tokendaki baclasse et puis bato baza kotanga eloko ezozanga biso eza maturité spirituelle. Pour maturité spirituelle yango sikoyo ekokolisa na intelligence na biso afin que tomema Kongo nesika oyo ya lobaka ete moto moyinda kokoma mondele mondele akoma moyindo yambo biso moko tokomitambusa mais sima na yango tokokoma plus puissant koleka mindele. Donc lobi na bandaki ko expliquer na lobaki boye élection eza droit constitutionnel pour la biso ba congolais et c'est que ketaka ko voter. Et ici j'encourage tout congolais ya ko kende ko voter pour eza droit na yo. Mais tozape ko rappeler que na kati ya constitution banzela oyo peuple esengeli a s'exprimer o eza légal et yebani na constitution eza banzela mibale. Donc peuple akenda ko voter pour a s'exprimer. Nzela ya mibale mususu eza peuple esengeli a signé pétition soki aza na likambo oyo ye alinga telemisa gouvernement na mboka mobimba. Constitution na biso na article 218 alinéa 4 elobi ete soki parti moko ya peuple bayokani balingi batelemisa bakonzi ya mboka to balingi batelemisa mboka na likambo bango bamoni ete eza motuya mpo na mboka ezwa direction mosusu esengeli na bango baluka 100 000 signatures comme une pétition. Soki baluki 100 000 signatures comme une pétition nde bakokotisa yango na gouvernement. Et ba institution eza claire toza na sénat na parlement esengeli peuple akoti yango kuna pe toza na présidence de la république esengeli peuple akoti yango kuna. Mpo na sénat na parlement baza na pouvoir ya kovoter en congrès likambo oyo peuple azali kosenga bango pe direction ya mboka échanger. Pour la présidence de la République, aza na pouvoir ya kobengisa o babengaka référendum parce que le peuple en général aya ko voter na likambo oyo baninga mususu peuple bamoni ete eza nzela malamu esengeli mboka ezwa. Nde sika wana sikoyo biso société civile tokomi. Donc na minute oyo lelo le 18 décembre 2023 toza koloba peuple congolais ici aleki 100 000 signatures oyo constitution esengi biso. Donc légalement toza na droit ya kotelemisa gouvernement nyonso. Donc na kati ya gouvernement toyebi ete toza na institution oyo eza législative parlement na sénat, toza na institution oyo eza exécutif la présidence na gouvernement et puis toza na institution oyo eza judiciaire. Alors lokola toza na élection toza na campagne tokoki kotelemisa gouvernement te parce que ba o baza wana soit bakobima bamsu bakokota soit bango bakoya kozonga selon ndenge peuple akoponela.
Donc, nous encourageons tous les peuples à voter. Et nous disons aussi félicitations na ba oyo ba koni kozala ba candidat. Mais alors tozande kozela après l'élection pour te tango ba ko publier mokonzi ya sika to mokonzi ba azali wana peuple a fait confiance a fait deuxième mandat. Donc dans tous les cas depuis société civile sikoyo to présenter ba signature na biso oyo esali bongo pétition légale oyo peuple apesi ndeti na wana toko continuer kobelela na même sens ya idée que peuple on a signé ce n'est pas encore trop tard akoki ko signer pétition pamba te si toko kisi oyo constitution esengi donc ekomi impératif 2024 biso peuple na leadership ya société civile oyo mokonzi ya Congo ya milimo nyonso azali kotambusa papa Kimbangu apesi biso na tina ete tosolola na bakonzi oyo bakotambusa Congo à partir ya 2024 na tina ete biso na bango totala makambo oyo ebombami awa makambo oyo papa Kimbangu aloba oyo ekosala eke biso tokoma puissant plus que bamindele. Donc biso tofanda na mboka bamindele toyebi ke biso tokokoma puissant plus que l'Amérique, plus que la France, Chine, Russie, bamboka na nyos. Biso tokokoma plus puissant que bango. Cela veut dire que au bango ba nango lelo, il faut multiplier ça fois 3 au biso tokosa. Na komona te mutu nini akoboya grâce ya boy. Nazo mona te. À moins que azala oyo azali kosalela bokoko ya zabolo kadia mpemba. Soko zo salela bokoko ya zabolo kadia mpemba ndio koboya makambo nzambe lobi ete te makambo nzambe koleka te. Mais or ndenge touti kotanga awa papa Simon Kimbangu tango abimeli abe Yulu na Congo Brazzaville aibisi eke naza oyo azali au-delà ya pape. Donc aza au-dessus à toute personne. Ngana yebi pape parce que na sali ba recherche sur les défis de leadership mondial. Na sali ba correspondance na pape François, na sali ba correspondance na ba président à l'époque le président français était François Hollande. Na sali ba correspondance na ba reine Angleterre oya ute kokufa kotika biso, na sali ba correspondance na ba tunion so ba tambusaka mokili oyo. Et nous sommes dans un programme ya papa Simon Kimbangu. On a eu les difficultés au leader mondial Bazanango et na comprendre que liboso to kende à part papa Simon Kimbangu. Mutu moko azati et mutu akosa biso azati. En commençant na bateau nous na uti kotanga. Mutu akokosa biso azati. Siko soki biso moko peuple congolais to lingi to mikosa c'est que biso moko peuple congolais toza pena bazabolo tokoko luka zabolo mususu te eza biso moko peuple congolais donc tokomi na ngonga oyo vérité telami lokuta moko te ekoki susu koya kotele tala tina wana tosali ba pétition oyo ekomema biso na royaume Congo de Kimbangu pona nini royaume mais pamba te na kala bakoko na biso bazalaka déjà puissant. Donc puissance autoza komona lelo ba France, les États-Unis ba nango masolo banda na Afrique. Parce que tangu ba koko na biso bazo tambusa mokili mundela zalaka na nute. Waneza ba repère mutu moko akoya kokosa biso lisusu azate ezala bimi na sama bele. Tangu ba koko na biso ba yindo ba africain ba bandi kosalema awa na Congo bakabwani na bakongo misatu oyo tobengi lelo Congo Brazza, Congo Angola na RDC basali oyo tobengaki royaume Congo mundela azalaka nanu te mundele oyo tobenga mundele azalaka nanu te tangu mpe babanzani na Afrique batamboli mokili mobimba parce que lelo toomona bagene baokufa na mai mpo batraverse mais na tango wana plus de 200 000 ans avant ba compter naissance à Jésus-Christ bater wana ezaki nanu bama ezaka ndenge eza lelo te donc bakoko na biso batraversaka les 5 continents et bayebaka ndenge bakataka nzete batraverse bamai mpe basali babwato ils étaient puissants mais tango
tango bakoko na biso bakoti na bokoko ya zabolo moyini satana elingi koloba ete baboyi siko makambo ya nzambe baboyi kotosa nzambe nde tango wana bakoko na biso babandi kokoma faible mpe tata nzambe lokola alingaka mabe oyo tovivre lelo te mpo mabe oyo yango tovivre lelo eza mabe ya sika te euta utokala uto bakoko na biso. Combien de personnes na Congo baobomana baoboma bato na bapoison bazoboma bato na minduki bazokata bamama baokata babebe. Combien de personnes bazoteka milimo ya bato mpo na mbongo. Combien de personnes oyo ayebi ke nga na ovoteka candidat oyo akopesanga mbongo. Donc tant voter candidat akopesa mbongo yo yebi ko voter te po ya osalela yo parce que ya pesa ke mbongo bosaki déjà change. Mokolela so ndenge ni ke mboka mwe bongate mais mboka e bongate pozo voter ba candidat na molimo ya bokoko zabolo satana. Donc ngonga wana esili ngonga vérité ekomi yango tolobi to signer pétition au constitution et sengi biso to leki déjà 100 000 et tozo continuer ko signer yango on a 2024 baoba kokoma bakonzi ya sika biso na bango peuple tofanda totala nzela nini tokotambusa mboka oyo na se ya makolo ya papa Simon Kimbangu. Et politicien oyo akoboya biso d'abord toloba ete ozosalela bokoko ya zabolo kadi ya mpemba moyini satana olinga peuple congolais te olingi mpe peuple moyindo te. Donc nde na ntina wana bapapa na bamama tozali kokota na royaume. On a dit surtout bakisi royaume de Kimbangu. Eza témoignage. Parce que soko témoigner nzambe te oza ingrat. Nzamba lobi soko wanganinga opesinga mukongo. O souffrir eza maloba nzambe. Alobi mabele no na kopesa ngo kutu papa paya. Eza makomi eza maloba nzambe. Donc mabele na biso se kenda papa paya tonyoka mimingo. Soki biso mo tolingi susu année 2024 si santé ko ya tonyoka malisusu c'est que biso moko toza bazabo lokadi ya mpemba to luka mutu te. Mais soki tolingi te to signer pétition to kota na royaume to sala témoignage na ba génération fiti oyo ya ke tata Kimbangu asalisaka ba yaya na biso po tozwa indépendance ya politique. Personne si biso lisusu na génération sika po tozwa indépendance spirituelle yango memeli biso bolamu po ba génération na tango ko ya sima bakutake na Congo tosaka ba train tosaka ba fusée tosaka biloko ndenge na ndenge ça dépend ndenge nzamba atambusa programme na ye. Peut-être pe biloko nyonso ya technologie et ko kale ko sa soute to ça la technologie sika o tata Kimbangu apesa biso. Mais faut pas en témoignage que y a une génération où etelema qui est qui conscience spirituelle promis na papa Simon Kimbangu pe yangana biso te kokuta bolamu et na tangu wana oui maloba ya tata ekokokisama tokozala plus puissant que Mundele. Nous méritons mieux que autres à vivre les lots de guerre inutiles, de conflits inutiles, de désastres inutiles. Donc comme déjà on a 3 génocides mais balobela ngote. Mais moi na kende mona ezate parce que faut appeler ça bino temps botu na mituna na bino. Mais donc comme on a 3 génocides mokile lingi kolobela ngote. Et papa Kimbangu alobi botika bango ba fanda. Tango bino boko kome sika na omema bino bakoya okoya na se ya makolo na bino. Donc papa na ba mama na sukisi wana pona kopesa bino temps botuna mituna nyonso oyo bozali na yango biso na concept lobaka ingeta 3 fois donc bolingo mibe ko misela yango tolobaka ingeta. Placer un mot. Ici, nous sommes la COSECAF. C'est la société civile. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes la société civile différente. La COSECAF, nous sommes la vraie société civile. Observez nos activités du terrain, vous allez constater. La COSECAF récemment a anticipé des démarches avant même la promulgation de la date du 6 avril comme journée chômée et payée. Donc voilà, c'était juste une précision. Alors présentement, nous passons au jeu des questions et réponses. La presse, vous avez la parole. Nous allons d'abord commencer, si possible, avec la dame de la RTNC. L'orateur du jour
quel est votre objectif principal que vous poursuivez? C'est ça ma première question. Merci beaucoup. Nous, étant la société civile, nous avons 3 grands programmes qui fondent notre vision. Le programme est à la fois politique, scientifique et spirituel. C'est ce que nous appelons les codes 3. Comme je disais, l'amour, la justice et le travail. Le code 3, c'est ce que nous utilisons en toutes choses. Mais parfois, tous un peu ignorants na yango. Donc, biso moko atake bateau, tous na nzoto, tous na mayele, et tous na molimo. Pona ozala moto, tous sangana nde tous sangani boelelo, il faut biloko wana misato ezala ini connecté et sala. Soki moko e bebi et détruire les 2 autres. Yango nde salaka soki nzoto ezwi accident grave, mutu donc mayele a communiqué na molimo et puis molimo a commis ko se sentir mal à l'aise. Nde akoloba ete non nzoto nanga ozaka boete ngala moni ete fonatika yo parce que mwana fanda soso ezati. Nde salaka ke molimo abimi oyo motakomaka tobengaka ebembe. Donc tokoki kozala na vision te ou eza fondé sur 3 éléments. Sinon tokosalela ndambo. Donc na kati ya vision na biso eza komema société ya sika. Nde tina na toza société civile. Société ya sika oyo ekozwa ba valeur ya sika pote tozala bato ya sika, pote tozwa mboka ya sika, pote tozwa mokili ya sika. Donc sur ça, nous travaillons sur des programmes à caractère scientifique, local agriculture, projet à construction, projet à éducation, projet à créer autre bengi banki kimbangu, donc banque où est sa mokili. Pour mbongo est kozala nelonga papa kimbangu. Eza mbongo est kofandela na ba dollars, na ba euros, na ba livres sterling. Donc mbongo ya solo ya mwana. Donc ça sont des projets scientifiques, il y a société, mais il faut préparer société pour toi arriver voilà. Les projets politiques, ils ont le royaume. Royaume, ils allient et loko oyo et kotambu samboka na lolengete tokozana kimia. Ndenge na ute koloba. Les autres kimia te parce que nos politiciens opèrent. Il y a pas puissance auto bengi impérialiste. Mais tant que tozana royaume bakalki na bango eza bouleversé parce que si ka o bamonela ka président balobaka na ye ke non soki osali mai toza kotindo te toboma yo esika na bazwa sous président te parce que toza na roi okobome kutu mpo kende ne wapi mpo bavotaka ye te donc du coup bakosuka et wana eza na cadre ya projet politique. Projet spirituel, tous en a des autres spirituels, ndenge moko papa Simo Kimbangu alobaka yango. Que beaucoup connaître des autres spirituels et matériels yandenga mokete. Les familles sont divisées à cause des religions et des églises. Alors que si réellement Nzamba zalaki moko, batu bakoki kozala kabwana te. Soki batu bazala ko kabwana, c'est que bato asambela nzambe o bayebite. Pour ce que zalaki le vrai Dieu, ou aza le maître de toutes choses, bato balinga bazala ya kabwana te. Mais lokola papa Kimbangu aloba que le désordre spirituel viendra et c'est que vivre yango parce que yaza maître suprême. Soka lobi likambo ba archange ba komi yango pe ba réaliser yango. Voilà ma main un peu en bref. Notre vision c'est dans 3 dimensions spirituelle, politique et scientifique. Et à mon ami qui copie ça par flash. Merci beaucoup. Maman, vous avez fini avec vos questions? Je suis satisfaite, mais je vais ajouter. Oui, ça ne me dérange pas. Une dernière question. Ouais. Comme le président avait dit ici qu'il a déjà à sa main 1000 signatures, plus de 100 000. Mais le gouvernement a placé des missionnaires. Attendons voir le gouvernement qui va entrer en vigueur l'année prochaine.
Si ils ne vont pas respecter, ou le peuple congolais, s'ils ne vont pas faire ce que le peuple congolais veut, c'est alors que vous allez brandir vos pétitions que vous avez en main. Comment les brandir présentement et pourquoi? Merci beaucoup pour cette précision. Comme je l'ai dit, nous travaillons jusqu'à 2024. Cela veut dire au-delà des élections. Donc notre interlocuteur, ce n'est pas le gouvernement actuel, mais c'est le gouvernement qui viendra après les élections. Et si c'est le même gouvernement ici actuel qui aura la chance et la confiance du peuple congolais pour qu'il passe, donc c'est lui qui sera notre interlocuteur. Si c'est un autre gouvernement qui viendra, c'est celui-là aussi qui sera notre interlocuteur. Et nous sommes au-delà de 100 000 signatures en ce moment ici, comme la Constitution le demande. Merci. Vous avez la parole. Vous avez parlé de la maturité spirituelle. Comment est-ce que les Congolais peuvent acquérir cette maturité spirituelle? La deuxième question est celle-ci, par rapport à la pétition, aux signatures que vous venez de dire, 100 000 signatures que vous avez déjà acquéries. La maman de la RTNC, elle a parlé de... votre interlocuteur, vous avez bien dit que le gouvernement ou le président qui sera élu en 2024. Maintenant, si votre démarche n'a pas été acceptée, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, autre chose, vous avez parlé, il y aura la monnaie ou il y aura le visage de Papa Simon Kimbangu, des banques nommées Simon Kimbangu, je ne sais pas moi, ce n'est pas un culte de personnalité. Félicitations pour la question. Et président, vous avez la parole pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Pour la première question, comment acquérir la maturité spirituelle? Comme je l'ai dit au début, maman, moi je suis né, grandi catholique. J'ai été à Saint-Jean-Marie-Vianney. J'ai commencé là-bas comme aspirant et comme scénariste expert. Je disais quoi dans ma présentation? La maturité spirituelle, comme les Christ, pour ceux qui lisent la Bible. La Bible dit que Christ est venu pour nous donner les salis. Or, le salut n'est rien d'autre chose que de connaître toi, le seul vrai Dieu. Donc, d'abord, poko ta lola, ndenge to yembaka na l'église, poko ta lola, il faut yeba le vrai Dieu. Parce que lola, eza lupangu ya le vrai Dieu. Cela veut dire que si vous avez le vrai Dieu, c'est ce que la Bible est en train de dire. Alors, la maturité spirituelle, c'est de cela aussi, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu. Na bandaki koloba boye lobi na bandeko bayambaki biso na aéroport na lobi boye Papa Diangenda, le fils de Papa Simon Kimbangu, qui est lui-même Papa Simon Kimbangu, mais c'est trop profond de rentrer là-bas, nous disait que la démocratie qu'on vous apporte par les Blancs, c'est encore quoi? Cadeau empoisonné. Pourquoi il disait cela? Parce que d'abord, il y a même des autres, il y a 1000 partis politiques. Est-ce que preuve est avanade? Puisque nous sommes aux États-Unis, nous sommes dans les États-Unis, nous sommes en profondeur. Mais j'ai eu la chance, il y a sénateur, gouverneur, tout. Recherche, donc j'ai côtoyé tout le monde. Ils ont un niveau politique aux États-Unis, et on va participer même dans la recherche. Maturité spirituelle, ils ont laissé le vrai Dieu.
Et c'est ça le vrai Dieu. C'est lui le Père, le Père, Dieu le Créateur. Et c'est lui le Père, la parole née première de la création. Et c'est lui qu'on appelle Dieu le Père Saint-Esprit. Dieu qui nous a créés par son image, comme Nabande Kolbangon et Bandeli, Tozananzoto, Mayele na Molimo. Et Dieu a dit, je vous crée comme moi, ressemblable à moi. Donc, ce qui est moko azalaki code du 3T, à notre création en code du 3T. Et mon kilipe, il nous a la code du 3T. Parce que même si la caméra, cher caméraman, pour comprendre ce que je suis en train de dire, la caméra est composée d'un code du 3. Donc, si un corps, il y a la caméra au simbi, c'est le corps physique. Mais la carte, il y a une carte mémoire. Il y a un corps intellectuel. Mais si la caméra doit musika, mais bozo zwanga pe batunso atala ngo quelque part ailleurs. Il y a un corps spirituel, il y a caméra. Ça fait 3. Donc, ce qui te comprendre le corps du 3, mbalamo lobi to bando sa ba caméra. Et ça même chose avec Kosala Mutuka. Corps du 3. Ce qui te comprendre le mot, et puis là, on a déjà, qui m'a enseigné ça? C'est Papa Simon Kimbango, il a déjà. Mais il faut te reconnaître et pour y ça. C'est pour cela, nous, la société civile, nous sommes une force scientifique. Tant que le 6 avril est comme férié, c'est parce que nous avons fait un travail scientifique pour le 6 avril comme férié. Dieu, le Père Saint-Esprit, Papa Simon Kimbango, c'est lui qui est en Kamba, a Tchaki Maloba, na munoko ya président Félix Tshisekedi. Et président Félix Tshisekedi a lobby na kolinga que le 6 avril est comme un jour férié, chômé et pays. Mais tant qu'il y a lobby yango, babundi sakiye, banan babundi sakiye. Les catholiques, ngana catholiques, ils n'ont pas voulu, puisque tout ça na mboko eza laïque ndenge balobaki yango pona nini olingo comme ça date le 6 avril férié. Les protestants bango pe balobi. Les musulmans, moi j'ai fait des recherches de 5 ans dans l'islam. Nazo pe ça va flash tant au côté zate. Donc biso ba musulman pe to boya ki to bite, sauf que comme ici le 6 avril férié, biso pe jour na biso poko fo pe sango na Allah. Donc c'est ça le désordre spirituel. Mais ce qui est un catholique, un protestant, un éveillé, puisque je suis aussi dans le milieu des éveillés, je suis un des jeunes qui va créer un renouveau charismatique dans la ville de Kinshasa, avant que je n'aille au Congo. J'étais là-bas et je vous ai dit, j'ai fait 5 ans de pratique de l'islam, donc je suis aussi musulman. Donc quelque part, je suis tout en tout, mais parce que c'est le corps du 3. Donc, avec cette unité, quand Tokoya va laisser le vrai Dieu, maturité spirituelle. Et c'est ça le vrai Dieu, n'est rien d'autre que Papa Simon Kimbango. Parce que c'est lui le premier ancêtre des premiers ancêtres qui sont des Noirs. Ndengena lobi yango, moto akosa bisote, tango bayindo basalemaka na mokili oyo mondela zalaka nanu te. Donc on est un repère autocoki qu'on bungi sangote. Ce qui veut dire que Dieu qui a créé l'homme à son image était lui-même noir. Donc tout ce qui porte l'image d'un Dieu blanc est faux. Tout celui qui prie Jésus-Christ en image qu'il est un blanc, c'est faux. Et ça va un repère clair. Et Mundela Koko ça peut sauter parce qu'il y a dit que tant que Magambo Bandaka va s'aggraver. Et ça, le corps européen, qui na Australie, qui a solo Papa Simon Kimbango, na ndenge ke abotama na France, aza français. Yo Congolais tango yo kamoro bani. Oui, ça bon que c'est faux. Kimbango n'a jamais été français. C'est pour cela aujourd'hui, dans l'ère et maturité spirituelle de l'homme noir, nous leur dirons clairement c'est faux. C'est Christ n'a jamais été blanc. Donc il est vrai Dieu que le monde doit connaître pour mériter le salut est noir. Et il est bel et bien Papa Simon Kimbango. Si notre démarche n'aboutit pas, qu'est-ce que nous allons faire? C'est cette même question qui était posée quand nous sommes partis devant le Sénat et le Parlement de la RDC pendant 3 jours. On nous a dit, si votre démarche n'aboutit pas, si le 6 avril n'est pas proclamé,
jour férié, chômé, payé, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons dit, nous avons rien à faire parce que ce n'est pas notre affaire. Le secrétaire nous a dit, si papa Charles Kisolokele a dit au roi belge, makambo oyo yo boyokana kina papa nanga ya kopesa biso indépendance. Soki bopesi biso yango te, papa nanga a mené bino guerre que vous perdez déjà en avance. Donc, gouvernement oyo ya na 2024. Soki batosi obiso tolobi te, papa Kimbangu va s'en charger et ils sont déjà perdants. Puisque papa Kimbangu a ici le premier président ya Congo Brazzaville. Tama tuniye yoza nani alobi naza pema ya bomoy oza bopema. Et à kotaka na bandaka batasenga permission te. Amataka avion asenga permission te. Akendaka Belgique asenga permission te. Kotaka na Samabele asenga permission te. Je ne vois pas qui va faire face à lui. Donc, makambo ya tindi peuple congolais sala et peuple congolais kokisi yango ba oyo ba boboya yango, ils vont faire face à lui. Et yezama se quitter parce que tant alobana ba politicien na conférence. Lokola boboyi dossier ya papa Simon Kimbangu na conférence. Ba papier wana conférence ma maman ba tekela monguba. Ba tekela monguba. Alobi na bango ndenge bo swana na conférence wana. Mutu moko pe kuta koma ne président Congo azate. Abima la conférence wana moko ta comme président Congo. Cela veut dire il est Dieu. Soka lobi liloba eladi nzoto. Donc soki ba koboya makambo ya tindi biso, ils vont faire face à lui. Il y a sous que zalaki culte de personnalité. Et ça on va attendre que ndako sambela nzambe et puis to lobi sous que to sala nzambe culte de personnalité. Normalement oui, parce que nzamba liaka lokumu ndeza bile ya nzambe. Soki to pesi bile na ye ya pesi biso biso nous a. Donc, culte des personnalités pour na papa Simon Kimbangu, oui. Biso nde to kansa bon mais mindele ba yebi yango mama. Ba yebi yango très bien, très bien, très bien, très bien. Ya bomba kutute. Ba yebi qui est Kimbangu. Ya mwana tango yaki komona na diaspora. Ayebi biso les combattants de la diaspora bana nanga ba congolais. Na moni ndenge bozo bunda nde bonyokama pona mboka la bino. Mais bosangana nanga Kimbangu. Ngana ebite na tambusa mokili nanga na la sabende botambola ezana mote ke bopoma na ka bobeta na ka bofinga na ka tie ngande na la sabino nzela po yebta la kisa les premiers présidents africains à l'époque l'Afrique avait 42 pays ba yebaka tie ndenge ni ba kozula indépendance abandaka ko kendo kozana ba koko bande ko sabilanga un cultivateur abimeli alobi yonde na poni okoma président mboka papa mitali na ba pousser abilanga alobi ah papa libome bandio nga ndenge na simbi kongo na sabilanga na koma président mboka alobi oui na poni nde yo pe alakisi okosabo kosala pene lepo wana batu wana nyonso 42 bakoma ba président ba père de l'indépendance. Donc et ça culte des personnalités mais ça mérite ya nzambe. Le problème est que tant tokumisaka nzambe na idée que nzamba mundele tokumisaka facilement sans débat. Tango siko tokomi na ta maturité spirituelle pour te ba que nzamba ma tikala jamais kozala mundele potanga bandaka masolo na mondela zalaka te. Soki mundela lobe ke bango nde bazalaka ne bandela mokili betaye mbata ya discipline yetse kwa motalokuta. Donc baza batalokuta mondela zalaka te tango mokili e bandaka. C'est pour cela que nous avons lokumu na nzambe o aza ko mériter yango les vrais dieux, les dieux de nos ancêtres, les premiers ancêtres, les peuples noirs, c'est papa Simon Kimbangu. Et il est Dieu, il reste dans plusieurs formes. Hein. Daniel a lobby le jour où Daniel a vu l'ange. Daniel a fukamela ki ya kanisa ki que c'est l'ange qui était Dieu. Mais l'ange a lobby non, c'est pas moi Dieu. Voici Dieu. Et quand Daniel a vu Dieu, là nous sommes dans la Bible, Daniel témoigne que j'ai vu le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme-là, c'était papa Simon Kimbangu. Seulement que Bakombela Biso en nous faisant croire qu'il était blanc, et alors que Azalaki planté. Donc que de moi, la Bible les autres d'écrire que Azal Mondelete, mais pour Nangunga, na Sukiwa. Bien que la dernière question, c'est je ne sais pas moi si
le fait de mettre l'écriture pour l'héritage de Papa Simon sur la monnaie ou dans des banques, c'est ce qui fera que nous puissions reconnaître qu'il est lié. Je ne sais pas, vous faites ça. Merci. Je ne suis pas trop possible. Merci beaucoup maman. En fait, lui n'a pas besoin de ça. Dieu, il reste Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Mais le secret, c'est que ceux qui puissent se reconnaître Nzambe, to pesi le kumunaï, il y a pesi biso tolo. Donc, biso toza, il met biso de toi pour Sambongo. Nzambe pour Sambongo, il est Dieu, il reste Dieu. Donc, Kocha Fiji et Zakaka, pour témoigner dans mokili que l'évangile au côté à le monde entier, ça a été truqué. L'ère de l'évangile vrai authentique est venue et c'est lui. Aussi quand on est là, on a un bon moment que ça photo ya muntu moko akomi tuna, mais muntu azanani. Ne ba que non, c'est lui le Père vrai Dieu. Parce que ça déjà en Belgique, na ba misé à Belgique, bazwa même une photo, il y a le premier fils de Papa Simon Kimbam, qui représente l'incarnation de Dieu le Père créateur. Et même les Belges ont écrit, voici vrai Dieu le Père créateur. Bisoté ba noir mtokomaki yango, bangote ba belge bakomaki yango parce que ba yebi. Donc bisoto kocha photo eza sans sa témoignage. Mais aussi eza ba projet société civile. Ça reste à discuter avec les politiciens ou ba koza interlocuteurs na biso. Voilà pourquoi nous disons que nous avons 3 programmes spirituels, politiques et scientifiques. Et aussi, de leur côté, ils doivent avoir ça. Mais, n'a politique, n'a scientifique, baza banaya spirituel. Donc, il y a un autre na bolingo, mibeko, misala. Donc, c'est un peu ça. Dieu le Père, créateur, et la parole de la création, bango mibale, baza bana. Il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a la source. C'est pour cela, à tant que naissance, il y a Marie, l'histoire troquée, mais moi, je suis Marie a dit à l'ange, mais il a dit mobilité na obota moi na ndenge nini. Et l'ange a dit, la puissance, l'ombre du Saint-Esprit va découvrir. Parce que c'est lui le vrai Père du Christ. C'est Dieu le Père Saint-Esprit qui m'aime. C'est la source de toute divinité. Merci. Dangu Papa Simon Kimbang a sali programme inaye ya kopesa indépendance na pays d'Afrique. Avant pesa bango ba conseil. Par exemple na cas ya Congo. Papa na biso Kasavu. Bayebisaka ye balobi na ye boyi. Dangu kokokende. D'abord tant ba ke Belgique ba négociation. Bilembo ezalaka. Et kuna balandaka bilembo. Po ba bimisana ba mali mibale. Mal moko eza mbongo, mal moko eza mabele. Lokola bango ba aveugle. Nzambe nda mona kama ebombami. A révélé bango alobi ete tango bokokende so batie bino ba mal mibale. Batuni bino bopona nanu te. Bozela nzinzia ya kofanda likolo ya mal moko. Bongo bino bopona mal wana. Malo bango bapona ke ezaki mabele. Oso bapona ka mala mbongo balinga bateka mbongo. Donc mundela nol ba voilà. Boseni mbongo. Nous continuons à garder le Congo et nous vous payons. Bayaka kozwa mabele yango tozwa ki Congo. Mais esika yo bebisa e bandi tango balobi na yeke bo continue ya molimo e kotambusa politique. Ponde na uti koloba awa les pouvoirs politiques et les pouvoirs scientifiques baza bana ya pouvoir spirituel. Nzoto na biso na mayele na biso baza bana ya molimo na biso. Parce que nzoto ezui forme tango botami pe mukolo kufi eke na mabele komi poussière. Po aza mwana. Mais molimo ayaki a vivre na epe azongi po yenda aza yaya donc tata mama. Donc c'est la même chose. Comme mundela yebi makambwana pe atuni papa biso Kasavubu. Pouvoir spirituel nini ekotambola na bino na pouvoir politique obwana. Papa Kasavubu bakodaka e aloba kimbangisme. Donc le pouvoir de papa Kimbang. Yé a sali erreur, à se sentir complexé et à l'obité, wana totango sima anatanda totikala na bino. Azongisi biso na boumbu. Ya kanisa kiango eza maseki.
mais ça code spirituel. Parce que spiritualité, ça a mokoti, il y a pouvoir politique, il y a pouvoir scientifique. Donc, à ce que mokoti, il y a zabolo. Pour continuer, peut continuer. Yango na poto bima na citation de Nango, il faut te reconnaître Tata Kimba comme étant notre Dieu. Ce qui te reconnaître, cela veut dire que pouvoir politique na biso na pouvoir scientifique na biso ba reconnaître maman na bango molimo vrai oeza bokondia Tata Kimba. Na ko kota mingi na détail te ya makambo etali église kimbangiste. Puisque dans la société civile, je vous ai dit que moi-même je suis musulman, je suis catholique, je suis protestant et je suis éveillé. Et je suis aussi kimbaniste. Donc, Motuna wana mamotuni, ozongelka kamaloba o mondela tunaka papa Kasavo. Est-ce que indépendance au bozwa bogotambula na spiritualité nini yango tolobete soki to souffrir c'est parce que papa Kasavubu azalaka complexé nga personnellement na place na ye soki questionné goya na 2024 oui je le jure tokotambola na spiritualité ya Tata Kimba et na omona te sikani mundela banana kete to continuer kana o abiso mindele pona biso za mutalokuta otamba koko na nga babandaka kotambusa mokili yo mundelo zakana nute donc oza leki na biso les preuves n'est que bino bobota ka biso te biso nde tobota mindele donc scientifiquement preuve ça spirituellement preuve ça politiquement preuve ça soki balonga biso eza pona kobanga et kobanga ekoti po to perdre foi parce que kobanga na kondima etambula nzela moko te Poko banga et me maka doute. Nga ona oloba na bino, j'ai pas encore porté témoignage. Mukolo mwasi na nga kufaka. Papa Simo Kimbanga lobi na nga sikoyo sambela. Soki nazaki na obanga. Na ngena sambela te. Et l'homme de l'Enaza un homme veuve à kufela mwasi. Donc, tangu na oki mungonga papa Simo Kimbanga lobi sambela. Na banga kite. Parce que yo oyo assemblé les bembe pe na miso abali batango pe banani ba docteur o ba lembi ko traiter ye ko réanimer ye ba signer certificat ka kufi en face à banani ya la police parce que biso na poto ba service d'urgence etambulaka na la police po biso na poto mutakufa apamba te ndenge to kufa en Congo te makambo wana fo sila et na ipsi bango donnez-moi le temps de prier. Et les policiers à Poto, ils sont éduqués. Sont les policiers à Poto, au Kansakaza pasteur. Mais la déontologie à Moussala Naï, ils sont bien éduqués. Alors, oui, c'est ton droit, prie. Parce que même les soldats, ils sont là. Bakolo bana sambela ya suka poto obeto masasi. Balobi na sambela. Na landi maloba ya Tata Kimbangu. Na bangite na sambeli etango na lobi amen nde mwasi nanga apemi susu pe makomo après que ça donc c'est pour dire que tokobanga te pona koloba que oui kimbangisme eza spiritualité ya koko na biso kimbangu nzambe ya solo bino mokutu mindele boyebi eza kutu likambo tembe te botiaka tembe bomunaka yango bobete babali mbalaboni botiana batona sidi mbalaboni amela sidi mbalaboni chaque jour bobetaka fimbu bomelisaka sidi bosokolisaka sidi pendant 30 ans année moko eza na 365 jours multiplié fois 30 ans ezosala combien de jours akufaka asekwaka aliaka sidi asekwaka azalate mutabongo azalate donc tokoyoka soni te pona kolobake oui tokotambola na spiritualité kimbangisme elingi koloba te ke tokendo buka l'église catholique te eza makambo molimo posoki nzambe moko alinga sala ngo biso tolalaka tolamuki église no sepeli moto mukolo Notre-Dame ya France epele moto bino boyebaki boyeba te
mais biso toyebaki ntango oyoka bamboka mindele ezozinda boyeba te mais biso toyeba ntango omona lelo bapays d'Afrique etelamela France avec Emmanuel Macron bino boyeba eteke Emmanuel Macron azonga président mais biso toyebaki nyonso wana tataki mbango azwaka koloba le papa secrétaire là il peut témoigner et ça là est somme papa secrétaire fais ça témoignage pour la vérité c'était comment Emmanuel Macron azonga président de France. Merci beaucoup président Maloba. Avant l'élection en France, c'est dans la France, Africain ming tenait sur ma compté. C'est un jeune, le président africain, et ça n'a pas si de mon terme, comment la président va dire, mais à part le roi, à son niveau, quand on a spectateur na bango ya bindele oyo la franc-maçonnerie rouge bois so ko di kuna monsieur Simon Kingo so ki tama na buti ko ke wa sala so ko boyi kaka ya wana ba mo na makasi ba ba ko samboka me maete kwa meteda Simon Kingo mo ko so masima exactement si ko biso fulu libérer bango ko li kambo na France avant que ba président ni bien sûr, on a bien Afrique, Marie Le Pen, ainsi de suite. Après ça, il y a à cause qui s'est Macron à Congo. C'est-à-dire qu'il y a qui est la France. Pardon, il Macron attend sa France. Il y a la Libye à cause de la France. Pour aller à la Libye, tango nazo ko kwesa mindele bakoma badumwini bito badumwini bakoma mindele yaza la témoin na biso na ye po azamu noko mingi pona subisa ye aya ba soni ate ko sakana na bana ngai ba africain yaza la témoin okilera yango na osongisa ye amona ki mona meso voilà témoignage ba tele ensuite après ma commentaire pona ba au monde maman makamuzo le baboya ils allaient passer. Faut que nous puissions dire que là, nous avons jeune, nous avons fait 60 quelques. Et ça m'a victime. Victime, il y a le pouvoir, il y a le nez, il y a le sont c'est-à-dire que les sont des victimes. La cause de ce macambo, il y a le pouvoir. J'ai dit mon nez, à partir de Bazako, macambo, a juste ça j'ai dit que ça rendait il y a par exemple sur Potami mais peut-être même maman de pas être non papa on a pas de maman maman de on ça choque ah tout papa na zéro c'est tout ça émotionné ah nous sommes qui même ensemble mais dès le bail bien coup de preuve ressources prophétie à 1940 papa Kimbangu et puis il y a un congrès américain ba congolais ba kena congrès américain ba chi ba komona ba américain ba yiki ki mbango ba yiki asa dieu ba mona ah ba do yo ba ba kamboyo ko ba yiki biso pour la nini de et biso ba yiki bango so ba yiki biso pour bango kwa ngata nini ba sala ka tous les moyens pour ba monsieur prophète ba ko biso ba congolais do yina ye ko to zanga nzela ko kende OK to ba la ka en rond mais mon écouteur le dit pas nangai sikogo ona nangai bota mona nangai mayena biso te ata bitami ba classe pito za makambo bana ndenge nini soki yemo ka salite ni mabo ni ka bo jega biso za ba président ba lingi bi ala bité ba nangai soki bo yo ga ngai ko mona yo sa na Congo en Afrique e ko tomba ma exemple monsieur na pesa bino guerre na Russie Ukraine. Après que on a 2021, nous sommes beaucoup la Congo, beaucoup la Afrique, fait mon kilo bimba. Ça va se le 30 juin 2021. Le Congo, le 30 juin, le 24 juillet, ça dit sur l'opération, le Congo le 24 juillet, Afrique, le 24 août. Le Congo en Afrique, le 24 septembre, le Congo est au Kilomodima. Papa maman le dit, merci beaucoup sur ma caméra.
C'est lui qui fait tout. C'est un instrument physique. Mais il y a un instrument physique. À l'époque, il y a le 24. Aussi, il y a le 24. Au moment où nous sommes au Sali, nous avons le 24 octobre de qui tu peux le voter. Tout ça. Le 24 novembre de qui tu peux le voter. 2 mois. Le 24 décembre de qui tu peux le voter. Le 24 décembre de qui non, janvier de qui tu peux le voter. Comme le 24 février, tu vas pouf. Je te vais parler dans la Russie, dans l'Ukraine. Je dis que tu vas le résultat. Le 26 février, papa qui m'a envoyé dans le souper, moi, je suis papa, oui. Ngai kimba munda kotka motiam ya Poutine. Pour na utiliser à quoi ça Occident. Comme à belle qui midi. Parce que ça va qui est comme battre mobili. Passer balana, il va les balana. Parce que ba la mboa ba tout ça mariage na mairie. Nous akena na mboa na mboa ça mariage. Tel niveau commis. Parce que maman le dit na pese que par contre il y a un quart et à Pamba. Tout ce qu'on voit un quart, mais kilo ba na ngai on a 3 quarts. Makamaboy, tu vois ya mo? Vous allez contre la policier. Au condamne toujours contre la policier. Et ça pourquoi c'est dire bah ça on a pas tout le monde a pas de loin là-bas. Parce que la intimidation, etc. ça la poyer. Et ça se passe. Là on peut pas le dire. On a bango, oui ça bango, et ça pour l'intérêt qui se met aussi. Surtout pour la bango. Pour nous protéger, bah tam c'est la mission à Bamboka. Quand on voit ce que je vois de Rabbi Salami, sur les Cambéiers, mon côté pour le banon, il a été le roi, parlement de Zawana. Yesu a bon, c'est ma roi, n'a parlement. Si on a reçu la mission à Bamboka, nous devons peuple à l'ingénieur Yango. Bon, on a vu ça pour la mission Moko, et c'est de suite. Au moins, parce que d'abord, ok, les années intérêt, tant que qui au début à tout moment. Voilà, en bref. D'ailleurs, que les balisants passent pour le niveau sur la de l'autre, Tatana Yon, on a pas noté, pas noté, on a émotionné, mais les années, voilà. Tatana Bissot, nous avons un Bissot, papa, Simon qui va. Wana, on m'a dit qu'il a. On va préparer, il dit que ma caméra est belle pour tout. Et ils ont le banane qui a fait ces minutes samedi, avant d'aller voyager. Il a gagné côté de la barrage de l'ail et côté avant, dans l'avion. À tout ce qu'on a, il y a un gars, 19 heures. Là, on a un gars pour la voiture, 18 heures. Madame a dit, ah, tu vois, le gars, c'est fini. D'abord, pour jouer, pendant 18 heures, on a l'aéroport, comme plus tard. Là, il y a un gars, makambo eza makambo ya Nzambe. Na kote na bali kote. Accès à la dira. Madame le bina toujours on est dès le automatique. Donc comme on a aéroport tout, na me sorti. On a pas de porte et ça mon nez la voici. Ale bien toujours en train de caler. Habité. Et ça makambo papa qui bango de kokene. Donc qui n'a jamais su comme par le mot. Et moi, je ne suis pas policier, je dis, oh, mais c'est déjà fermé là-bas. Déjà, il y a des gens qui ont 20 heures, mon écart, il y a 19 heures, non, tout est écart, tout comme ma classe. Quand le commune, le monde passe, il va aller monsieur, vous savez, ça oui. Abi, tout comme à 19 heures. Mais les lots, exceptionnellement, les lots de pousser 20 heures. Madame, monsieur, donc on y est en train de tomber. Papa qui m'a dit Nzambe, na epsi omoni. Na epsi comment base là, base là, base la ngai. Na teba ko de meki. Na epsi ni mwana. Fi kama na kuti mara moko bakangi kwe. OK. Merci beaucoup. Dernière question. Papa Jancy, vous avez la parole. Merci pour la maloba. Soyez bref. Motina nanga ezali ya komona concert ya za kobunda beaucoup plus pour na restituer royaume Congo. Alors, ceci c'est alini. Na royaume Congo nani akotambwisa royaume wana pe ko sangana ndenge ni. Ko to mwe lelo oyo na ba pays ebele o ezali démocrate. Tokendaka beaucoup plus na ba élection. Mais sikoyo na royaume Congo nani akodiri
diriger processus wana kozala ndenge nini na moto akotambwisa royaume Congo. Soki lelo ba politicien parce que wana eza mingi mobulu oyo ba politicien bazaka na soki ndeti ba politicien babandi ko bundela babino ngam na lingina ko mabwa po voter ngam na ko mabwa. C'est facile ya kosala d'abord marche arrière. Est-ce que tant au royaume ango ezalaka ba votaka ba roi? Est-ce que yo politicien o lingi ba voter yo roi? Yo nde ba votaka roi na tango wana ote. Donc, le royaume, il reste quelque chose à la fois spirituel et Ngouya wana nde ekomi sala ya moko roi. Mais les politiciens seront organisés autrement. Par exemple, on n'aura plus besoin de 1000 partis politiques. Wana eza kozala bana mike. Et lingi koloba ete bato wana bayokanaka te. Et soki peuple ayokanaka te, c'est parce que moyini moko aza mopanzi amanipulaka bango. Donc, les politiciens bayokana te wana bakoye kolandenge ya koyokana et tokotika na code 3. Cela veut dire après 3 partis politiques pour tout bimana des autres. Donc, bako voter ba député ndenge ya mwe kozala pour eza makambo otoko bongisa. Tolo ba malamu ete ekozala pouvoir scientifique, pouvoir politique, na pouvoir spirituel bafandi ensemble pour na kobongisa. Basali oyo bakoko na biso babengaki papu tsapu na zinga. Donc oyo za kobenga nzoto mayele na molimo. Oyo za kobenga bolingo mibeko misala. Tango efandi esika moko nde bakoya na programme commun. Programme wana nde c'est les 3 quarts oyo nzamba bombela biso po biso tokoma o esengeli toza. Donc projet ya royaume ba premier bénéficiaire na moi ko kutukoza ba politicien. Et projet ya royaume ba bénéficiaire na mo en gros eza biso peuple. Parce que na kati ya royaume mutu akufa nzala te okufa nzala nini. Onzambo oyo abimisaka banyama na zamba abimisa bango. Po eza mokili na ye, eza bilaka na ye. Bambisi na mai bakobima. Maladi kutu tamsusu ekozala na mopete. Po eza mokili na ye, eza bilaka na ye. Biso toto sakaka potozwa bolam. Donc voilà un peu papa, ndenge makambo yango ezali. Nous ne décidons pas de tout parce que tozaka ko représenter parti scientifique, mais parti spirituel efandi na nkamba. Et parti politique nde fandi na institution autobengaka la présidence, gouvernement, sénat et parlement bangonde baza parti politique. Donc tangu tokukuta na biso misatu wana biso scientifique na ba politique toza bana ya molimo. D'abord faut to reconnaître yango. Tangu to reconnaître yango nesko to kena se makolo ya tata molimo. Nde na tangu wana apamboli pe apesi biso oyo abombela biso pe tokomi baye tokokamusa mokili pe bana na biso ndenge bango baloba na tour na bombe bakata yango peut-être bana na biso kutu moko akoza ata en 5 mituka. Donc ona oyo etali kowelana bon peut-être wana test ekozala oyo amoni akoka makambo yango mais soki déjà to comprendre explication oyo toza koloba nzoto na mayele bazaba na molimo po nzoto ana mokola bota magana mokola kufa kakei mais molimo otangele mokolo te azan éternité avaya olata nzoto a vivre na kata nzoto pe azongi na éternité. Donc molimo nde mokolo yende atikalaka. Donc pouvoir scientifique na pouvoir politique isengeli baya liboso ya sa makolo ya pouvoir spirituel pote makambo oyo ebongisama et congolais pena asepela emoka kama bino kanga congolais na komi ko mais to koma yango kweza bilaka ingeta si matondo mingi. Merci na bino nyonso bozalaki solo bongo ebele ya kolanda point de presse mobangi ya point de presse na yito kolobaka na lingala na biso mobangi ya point de presse oyo bandeko ya COSEC basilaki bongo ko organiser o mokolo lelo na ndenge ba détail nyonso eleki kasi tokoka bona boyete yambo ete tokoka bona tokobenga solo bongo azali papa bienvenue o azali bongo chargé de communication na kati ya COSEC ayebana ko se joindre na biso awa na kati ya plateau ya biso benga makimbango télévision ya kopesa biso na mwa mokuse
détail ya bandeko yo bazuita ya kolanda président Favert vraiment na molai ya singate bazwa synthèse et pas papa bienvenue pa matin mokumba ya communication et vandi na maboko na ye mbuta mbote na bino mbote mama Salon ya solo tozala ki témoin elongo na public merveilleux oyo menga makimbango basali na mokili mobimba basili kolala lolenge kani président Valère asili ko détailler elongo na bureau mobimba motuya ya point de presse mokolo malilo nini bokoki koloba en tant que chargé de communication au kati ya COSEC. Merci maman ndenge na uti koloba kuna na kati na bengami na kombo ya papa bienvenue makamba chargé ya presse ndenge uti koloba COSEC tozali société civile na titre ya rappel biso nde tobundaki pour le 6 avril et comme férié. Alors tango mission le 6 avril et comme férié longwe bapesi biso susu ndingisa pamba te COSEC totambolaka na guide suprême wana ezali kimbangu kimbangu nda azali mwinda azali lumière apesaki biso deuxième mission oyo erataka na 1960 na bapapa Kasavubu et que il faut ba reconnaître ye bacha ye liboso Congo nyonso fo ekumisa pe et adorer Nzambe kimbangu. C'est pour cette raison nde esali ete apesa biso deuxième mission ezali ya kolongola Congo na système politique o mindele ba imposa biso mais kondima kolongola Congo na système ya politique o mindele ba memela biso mais tozonga ndenge tozalaka na ebandeli yango tozo prôner la démocratie monarchique yango tolobi Congo fait la République démocratique du Congo et zonga royaume Congo ebande ko sangisa République ya mboka ya Angola Brazzaville na biso tozalaki force Afrique ekabonaki na biteni na ndamu mais tozalaki force mondele tango aye à partir ya conférence de Berlin nde bapanzaki biso bakaboli biso nde baloka diviser pour mieux régner donc là ba divisaki biso nde tokomi faible yango tolingi ndenge recommandation ya ki recommandation divine tozonga ndenge tozalaki po tozala force yango tozali ko prôner pe ko lutter kolongola pays na République démocratique du Congo kombo o mindele bapesaki biso mais kozongisa biso na Congo avec ka pamba te nos langues eza na ba signification Congo eza na signification mais République démocratique du Congo ezali civilisation to culture o ya biso te tozui toye nango po totamwisa mboka na biso mais obala na pete na système na mode na tradition na culture na biso bayino voilà un peu donc bref point de presse à mon commandant les alaki pour na couper sambela na ba africains nyonso à travers le monde ba congolais en particulier que pona ko réaliser likamboana mobeko li kunzi o ezali constitution et pesi biso ndingisa na article 27 ya constitution alinéa 4 que peuple azali souverain peuple soka linga yo kisa mongongo na ye akoki kopona ba député ba oke na parlement ko lobela ye mais ceux qui ba moni pe ba député ba sali likambo wana ti ye moko peuple aza capable à se prendre en charge pour à se prendre en charge il faut à recourir dans nzela ya pétition alors pour pétition wana ezala accepter il faut ba atteindre 100 000 signatures or biso COSEC tozali presque na ba province nyonso tous les 26 provinces ba pétition ezo uta de partout Très bien. Papa Jean-Cy aza même témoin ba pétition outi partout ba Lubumbashi ba Goma ba Kivu ba Ndundu Congo central doit aussi initier à travers les pays mati ba avion et donc jusque là tu atteindre déjà au-delà il y a 100 000 signatures nde soki élection eleki mokonzi wa ko yingela ndako kutana biso na COSEC oyebisa ete kombo mindele ba pesa biso ya République démocratique du Congo et ko biso na libungi zonga na Congo soko zongi na Congo nde komona civilisation inspiration bonzambe makambo nyonso ekolamuka donc topesika ndembela na bato bayebe ete déjà tozali koya bakonza mboka balanda biso bayebe ete mikolo ezali koya bamona biso na parlement bamona biso na sénat donc entreprendre ba démarche ndenge pe tosalaka le 6 avril pour comme journée chômée et payée. Merci maman Falon. Merci beaucoup. Biso nyonso menga makibanga kotika nsima te mpona kotalisa likambo ye omokili mobimba ete moyindo akoka kososola. Merci beaucoup. Voilà, balante menga makimbango télévision ezalaki bongo po de poste na biso na bandeko elongo na bandeko ya COSEC na tina ya likambo ya tata molimo sonto wabina mo Falone sima tata mokonzi ya bule pona kopesa maboko na likambo ya kitoko kombo mosusu te ekoyala monza ya vimba bobele kombo ya tata kimbangu soki nzambe ya kati mokano te tokokuta na lisusu na parlement na sima ya maponami tokutana mikolo zaliko ya potika la malamu matondo mingi.